Ngai nazali awa depuis 1991 à nakati ya Manzanza. OK. Merci beaucoup. J'ai déjà mboka ngo zaki déjà kufuma. Et nazali troisième personne oyo azu en tête ya chef de localité. La première personne à Kambaga mboka oyo papa Kala Jamari a kufa na ye pe asona. Deuxième personne ezali monsieur Mavanga Maku Mashakado ye azana na vue. Tozane pe awa na Manzanza. Alors ezali ngai mutu nazali awa sikoyo en tête depuis 1996. Ti sikoyo. Toza 2020-24. Non. Mesdames et messieurs, chers internautes, chaîne YouTube, Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous. Internet Nabiso ainsi que abonnés Nabiso et puis téléspectateurs, téléspectatrices. En tout cas, merci beaucoup de la confiance au Bozo Pesabiso et Bozo Pesabiso pour un coup de pouce. Conseil Nabiso surtout et tout ça la question est fortifié Biso. Tout ça la Biso Pekaka, mon salaire qui toko Ndengezalaka. Quant à mon votre humble serviteur et Wataki ne fait que le lion de la presse congolaise. Vous accélérez je suis sur Exode 14. Moi n'habite dans la Bino qui partout botin Rabiso et partout tu as ceux qui vont bénir ton qui tapena sur le terrain quand je remercie aussi mon équipe technique donc il y a Sima Caméra, nous avons mon artiste Coco Saf. Un grand merci à vous pour cette belle image. Voilà, chers internautes, chaîne YouTube Yabiso Podcast, téléspectateurs, téléspectatrices, les autres abonnés à la commune Yansele, donc la commune Yansele, précisément dans le quartier Manzanza. Donc tu es sur là awa na quartier Manzanza za mille moko na zomona keno ba site ba tonga tonga banda kusika donc to ko zapena ba masole belé mingi pa bateau vraiment bazala a puis bateau ba esika to ko sora bango bazo vivre na Manzanza awa ndenge nini et puis na sima ya ndeko artiste Coco Safu eza bongo toza makadam juste nzelo ekenda rapé ko mape ba Congo. Donc ba Kazangulu ba mboke belé mike ezala wana ba wasa 1 ba wasa 2 ko iko makuna et puis na simalanga eza esika nzelo wapi to uti et bima bongo tina quartier 1 donc entrée nango eza route c'est Komaf sur commune route c'est Komaf on zui moto qui sont dans Jules Brasserie après Jules Brasserie au Jules sous moto et ko tika yo sika awa oyo tokomi awa na Manzanza et ndeka kazalaka bokene vraiment mingi ko s'abonner ko partager ko liker ko zapena kitoko makasi surtout ba commentaire na bino yango yo sala biso bien tant omoni pena mabe ko bangate ko mapena ba numéro ezana ko zapena malami. Voilà, sans plus tarder tokota sko na kutana na moko ba notable ya quartier Manzanza abete la biso pena masolo te ba soki Manzanza na wenze soki Manzanza na hôpital kitoko école o ya kitoko bana ba otanga eza pena malomi. Merci Safu juste après o eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli merci ko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Voilà, ndenge na loba na minoka ba yi Congo mani donc bana mboka toza na commune ya Ntsele na quartier Manzanza. Manzanza na kati wana azape na ba quartier misu pe abimisa muto beta sona sona beaucoup plus eza papa ne to kutene awa eza pena malamu mingi. Je dis bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Toko pena. Toko. OK. Merci beaucoup la Singzamba osala donc tout va bien. Et on se présenter na balani ba Hollande ko zapena malamu mingi. Ya mbote na kota mutuna na ngai mukula lelo. On se présenter comme nani ngai comme ngai ezali papa Masamba Ntobi Zakari. Papa Matombi Masamba Tombi Ntobi Zakari. Et merci bien papa ça pena notable moi na mabele vraiment. Ngai nazali awa depuis 1991 à nakati ya Manzanza. OK. Merci beaucoup. J'ai déjà mboka ngo zaki déjà kufungama. Et nazali troisième personne oyo azu en tête ya chef de localité. La première personne à Kambaga mboka oyo papa Kala Jamari a kufa na ye pe asona. Deuxième personne ezali monsieur Mavanga Maku Mashakado ye azana na vue. Tozane pe awa na Manzanza. Alors ezali ngai mutu nazali awa sikoyo en tête depuis 1996. Ti sikoyo. Toza 2020-24. OK. Merci beaucoup. Balandi bazola na biso vraiment mingi bazali banda ya mboka et puis pe na mboka Congo RD Congo. Tokozwa moi lisolo muke ya quartier Manzanza. Peut-être son historique na muke. Mboka Manzanza efungwama depuis 1960 au mois de juillet. Papa moko asombaka mabele na ye. Ezaka d'abord esika ko bokola bangombe. Ngamu nyoso mibale bozomona na prince. Ba clôture ezalaka ngamu na ngamu. Mais sima ya
kotala activité yango ekendeki malamu te amonaki ke bibwele esengeli elongwa ntango elongwe mabele ekomaki na désordre bandeko batekelaka ye des anciens chefs coutumiers o batekelaka ye moko aya kokata mabele ndambo ntango amoniki no sina koperdre mbongo na ye pamba sika ya kozwa idée makanisi afongola mboka ti lelo manzanza eyeko kofungama ekombo manzanza ezali ndako moko batongaka ezalaka nyonso tu ya manzanza wana nde ezalaka nanu te moko alors oyebi ke donc voilà, veuillez nous excuser parce que en pleine émission, mais père, quand il y a tout le monde selon que il y a manzanza. Bien bon zomo na. Nzela oyo ndeko sa façon la sabino na simana na bureau du quartier mais na zoya na zo que l'école. Oyo il y a route Secomaf. Alors pour comment place Tozali, na ba journaliste. Tozana au moto vers quartier Erana, première entrée Yakala, qui m'a mais première entrée au Yakala, et tu arrives vers Secomaf, et puis Secomaf, tu peux une série. Aujourd'hui, mon moto que mon ici kawa biso tozali moi voyage vraiment un voyage ya bagada télé ça vraiment tellement monene awa na ville province ya Kinshasa tozana télé tozana monga fula tozana Kimonteke et puis toza pe na Ngalema ba commune eza minene ya kosaka na kutu mais ndeto ba no kaka ndebo soko bobengi biso toyaka vraiment pour que to sola kozala pena malami bo continuer toujours s'abonner, conseil à bien comment vraiment commentaire et ça la peine bien, bon continuer toujours partager, liker et cause à la peine malamingta lelo to comme awa na manzanza pour que tu sois voilà toujours continuer sur la papa et venir le bail na biso donc oui papa suka ki koto ya ndako na manzanza voilà bande ko nyoso bana ko kucha njili voilà bon papa voilà to na balabala la moto na kina ezala ka bo so mwana moto akufi basala ka impact na bango azana mwana moka kufiawa elenge moka kufiawa azokuna balelo donc bon comprendre boka moitié voilà donc bakufela ki muninga na bango ya mota yango moni ba osala boy donc voilà ele ke la bino te quoi. Voilà, merci bien, tout content sur papa. Alors, donc, bandeko bondo kuya po sala bilanga na bango. Arrête kombo ba pesaka ndako ya manzanza. Oui. Alors, à partir de ndako wana eye ko beta pesa kombo manzanza. Alors, manzanza ngo ezaki na quartier Mikondo. Na commune ya Nsele. Kaka leto comme na ba 2020. Bourgmestre notre honorable Nkama azwaka likanisi ke no etando ya Nsele eza munene Mikondo mpe eza munene esengeli basenda yango bayeko tiela biso quartier mosusu bakombo Matedi Mando donc na bisika totelemi awa bureau ezali awa chef adjoint du quartier aza wana chef mawete donc tofandaka mais avant bureau yo et ya kofungama en tout cas ouais bon excusez biso pour na ba bruit to na nzela donc que excusez bien alba na bino to za na nzela donc voilà voilà donc quartier Matedi Mando. Alors Boka Manzanza en tout cas depuis efungama tozali vraiment na mikakatano te malgré ba conflit ya ba partir ya ba chef coutumier na ba ndeko musubtanto pona ba discussion ya ba limite wote bandai ko yeba mais tant que comme na 2023 Manzanza est comme vraiment secoué par un groupe soit disant que mabele na ye mais outa na 1991
oyo ngai na somba esika nga nazali po wana ne parcelle na ngai po wana me matana kufi tango longolango azate po ezali ya ngai mikande ezali tukala ko connaître problème moko tena papa Nsimba to papa Mfulani rien mais na 2023 to yokumana kaka groupe ayena ba soda ba policier kopekisa batu batonga te kolongola me matiti te kolona te mais oreke biso awa batu ba vivaka na bilanga sans bilanga moyen batu ba vivre c'est muta ko pekisa pour que bolo na mwa bilanga po sungaka bino to pena population baza kotoa c'est un individu kaka to aza un individu il y a des différences que aza de la famille mais aza pe enfant biologique te aza vraiment arrière fils papa wana deux sont vivants pour depuis 1960 papa ne kokufa du moins na 2009 et neveu na ye papa Nsimba wana nde ya kokufa na 2010 atika kabisa na ba problème teke moto atonga te ou bien asala te po bango bateki ezana batu mususu bateki lisusu na batu mususu osombaki déjà après ba yesu côté ka yo moko tuna volonté na yo mais siko oyo individu aye siko ya komi ko ravir yango par force ateka fa 3 ya ateka fa 2 alors bakamuli tozana ngo yango wana malgré to pesa ki beta ki mbela pa ya ba chef monsieur le bourgmestre aya mais toujours solutionné. Ok, merci beaucoup là papa. On va parler ça après parce que les a mon conflit na bango moyen penal to meka kokotango na mozindo vraiment exacté. La carte manza est-ce que l'école peut aller bien ba formera bana te be hôpital pour on a la santé. Pour on a soin pardon. Bon, du côté école vraiment je peux ça dire merci na ONG Vision Mondiale. A tongole biso bâtiment moko. Il y a 6 salles plus 2 bureaux. Déjà vraiment bâtiment moko viable. Les écoles à Liboso awa na manza. Les écoles à Liboso ya ngona kaka moko tozana ngo. École neza moko. Donc quartier munene betolo ba école ezaka moko. Kaka moko. Bongo bino ba notable pena bo sala effort te okende na ba SPSP na provincial ko na pona batonga pena ba etelo ba etelo senga ezala ebele pour que bana pe pas kendara pe ko bongo maele parce que na ba école tozomona kaka bongo ba misa ba ministre ba misa pe biso ba journaliste ba misa ka ko misa pe président de la république to pas député ça ba no moko ya ko négliger vraiment te faut ko bete ba c'était ko tu ba lettre ba tongela bino ba école ko sala pena mala mingi. Nazomona chef na biso azomona de ba spede que ça va akotonga pe école privée pona bana batanga keza mala mingi wala to ko sepela kango école yebneti tozomona banda ko msete etonga misika ezana aspect comme eza école mais to yebina noté awa na bazanza bazoteka ka batera vite pezali batera vide oyo neti batu bazoko teka o asomba akoteka azoteka na volonté na ye moko ce qui otuni na batu pour tozana ba jeune bazalaka toujours okoza apena image terrain pe awa mutako zo pe terrain na combien image en tout cas terrain 20 sur 15 sur 15 en tout cas pour le moment batu ba commune na ba mesure ebele à cause à la zone 20 on a akabulango fois par 2 10 sur 20 ok merci bien maintenant côté hôpital na hôpital tuza na centre moko awa me bale kutu moko za musika na biso te ndenge to fali awa mususu fo pusana mo liboso ba centre mais ce sont des centres privés. Dans l'hôpital à l'état exact. Il y a l'état exact. École à l'état exact. École à l'état exact. Wow. Bon côté mai courant. Pour na mai en tout cas surtout courant wana de kolobilate. Pour courant depuis etangami a na njilu brasserie pas na bisawa. Et comité. Nanu e comité mais balobi ke ekoya. Mito yebite mulani. C'est comme ndenge te bana ko zela nanu boso neti nzela oyo. C'est à peine bongi. Mais tozaki na calvaire nzela. Ndenge boza na tango ezalaki boko za la propre boyete ngile sibo ndetake ba poto puis moyen de transport a okaka ezalaka kaka moto kaka moto. OK merci moi lisolo mukie na sima ya papa na biso cameraman nzela oyo ko bima pe ba luzumu ba kasangu nzela oyo eza nzela ezoko relier capitale na Congo central. Oui. Alors na boye okoma le zoom faut comment le kunga mputi faut comment et poupée s'il faut aussi rallier dans la numéro
numéro 1. Route numéro 1, ouais. Il y a Matadi. Matadi, ouais. Donc à partir de Mvululu. D'ailleurs, le projet d'Engeza Boye, tu vois, le même chef n'a pas informé, rabotage déjà. C'est 5 années déjà. Ok. Rabotage, ça l'a mis déjà. Pour faut pas continuer, c'est là. Donc, les travaux ils sont là. Ah, c'est qu'on va passer au VD. Donc, oui, au gros, il y a vraiment petit. Ok, mais vous allez papa te suivre un peu levé au jour de Moussala. Maï Kouchou Bossana. Pour la maï en tout cas, il y a des sources. Alors, la source est Tonga, mais il y a mon panzio. En tout cas, ils ont justement à côté il y a une école. Après l'école, il y a source. Mais source on est vraiment déclassé. Alors il y a une personne qui a fait forage. Mais de l'autre côté, ici, dans mon panzio, il y a mon panzio. On a une source. Ils ont fonctionné d'ici. Ok, merci bien, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, je suis moi, Lissolo Mouké, papa, Lissolo, il y a quartier Manzanza. Et puis, quartier, Monsieur Miké, Fongoma. TVZ Radio, toujours l'issue du collège, l'issue. Un grand merci, Naneng Pena, pour l'Andara, Pena, Sala, Kitoko Makasi. Toujours, on a un commentaire. Et puis, on appelle pour le conseil, Nabino, et ça va Kitoko Makasi. Voilà, et tout sur la bonne papa. Et maintenant, toujours, Kota Siko Nakati, Tola Kisabino, Siko, comment, Mandak Batonga, et puis, la population, il faut pas le bas. Merci, restez don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso pomo sika to wuti nini teto moni na nyoso to sali me kundi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give the season. Voilà, merci bien cher internaute chaîne YouTube Yabiso podcast. Voilà, ndalo bena bino kaka lokola pena mingi l'élève théorique basé trop pena ba école to pena ba hôpital o ezami awa na quartier Manzanza. Ba na quartier Manzanza awa ezaka na des écoles, pardon, école moko au besoin na oyo et puis de Makonda et puis na des centres de santé. Makonda oyo eza privé donc tu es privé parce que l'état a kuna quartier a tonga na école té l'hôpital peut que tu tonga té yango toyé to sola bongo na ba directeur école oyo koyo kana nous d'abord qu'on appelle moi historique mukie il y a école oyo et banda nini et rumeli toneni donc toyo kango à travers il y a ba chef obaza awa et puis ko tangisa bana est-ce que bana ba yaka vraiment régulièrement ndengizaka tongo midi ba tour à tongo bazali et puis tour à midi pe bazali alors yango na ye to so la vraiment koyeba kotala pe ba salle na ba on a kati kuna est-ce qu'ils a propre et to ndenge nini to ko mona kaka à travers cette émission c'est la peine bien merci beaucoup merci chef en tout cas merci Nabala Nabiso bonjour chef bon bonjour papa comment on oui c'est monsieur Alain Koutanga et c'est Alain Koutanga à Zanani naza awa surnuméraire ya EP3 Makonda to ko za lisolo muke ya EP3 Makonda oui problème exact école officielle il y a l'état donc école les a privé non les a privé ils a vraiment une école non conventionnelle école de l'état donc oyo gratuité et enseignement ils ont renendé 4 écoles oyo OK donc to fonctionne na vacation moko to zalaka avant midi donc de 7h30 12h42 to bimaka parce que l'après-midi to zalaka na vacation sous école secondaire zalaka awa donc okay. Merci beaucoup. Année 2024-2025 et mois d'année bandé nangozo qui est déjà bien à Nabino. Oui, année oyo évolution est déjà très bien parce que tu as déjà bana de la rentrée scolaire. Tu as déjà bana tu as évolué très bien les conditions et c'est très bien pour l'enseignement. Mais sauf que tu as moins de difficultés dans quatre écoles oyo école les a non clôturées. Alors, passage à la moto, quelquefois, il dérange un peu bana parce que la moto est un peu distrait. Et puis, bana, tout ça, la difficulté, il y a maille.
Donc bana il faut pas qu'il ne puiser mai na ba source ou bien ba travail il faut pas qu'il na ba source pour na puiser mai pour na bana. Et puis vu que gratuité enseignement ezali bana nyonso baza na école to komi pe na difficulté ya baban parce que baban oyo eza prévu na bana komi mukie bana ba komi belé donc to komi na difficulté ya baban. Donc yango ba difficulté oyo toza nango penza kati na année oyo 2024-2025. Maintenant côté la peine à l'école parce que bato ba maman ba pareil belé bazolo la trop. Après maintenant tolo bela likambo oyo soki to koti pena na ba école parce que biso toza ba tinda mina bino biso ne to koti ra bino na ndako ya ba kondi poni ba na ba etandoike mais ba lobby ko la tam sous parents zote ka ba uniforme. Peut-être na wenze anji ba serote ka uniforme, ayote ka catch, ayote ka sac. Mais ba école pe ba komi côté ka ba sac. Ah pesa bongo. Oh, awa, d'abord, c'est une école officielle. École officielle de Abatekelote. Donc, moi, je suis oyaye na ibanda, les parents à couper ça y est, auto mbaba na nyonso. Et dans la mokolo, dans la nina na posa kotanga. Aya otanga, aux écoles existent, c'est une école officielle. Donc, bilo kona yokoteka, tantôt la école pour 22 000 mutezalaka. Est-ce que lo kona pene ça, il a pena malam? Non, bilo koteka la biloko na école ezalaka malamu te parce que parents na wenze akoko somba na talo oyo alingi mais na école mosusu ezalaka na batalo oyo exigé alors moko kozala ba difficulté ba parents mais biso para kosomba uniforme na lolenga lingeli ndenge l'état pesa bleu blanc da bilo moko bomoni awa bana bazolata kaka bleu blanc donc ba check école moko soki nini boye awa ezate parce que bateka ngote mwana kosomba uniforme na ye na wenze ndenge sengela asombela yango. OK, merci beaucoup. Le quoi peut te lobi ndenge te lobara gratuit en tout cas quand déjà félicitations na mokonza mboka ndenge bana ba tanga pena gratuit et ça ba classe ni na za ofele. Pardon? Là ba classe ni na ofele. Parce que tu as dans la première la première. Donc des première à Pamba. Première à Pamba des premières en 6e et ça au félé. Donc la gratuité de l'enseignement nenge mokonza mboka aloba yango nenge awa esalamaka donc to sengaka eloko te donc mwana koya na objet classique na ye aye kotanga atangi tina 12h abimi bayaka neloko te. Tozana combien de salles de classe awa tozana 6 salles de classe. 6 salles de classe mususu ezana njili brasserie pas tozana 12 salles de classe na structure na biso. Donc 6 ezaliawa na manzanza 6 ezana njili brasserie. OK, maintenant le quoi ils a fait les botang qui sont fait ndenge mokonza mboka tia siko koto na bino bo ser tu vas quand même vous avez la motivation? Non, auto na motivation te. Tozalaka na prime ya gratuité au l'état pesa na salaire. À part wana motivation mususu ezalaka te. Vous avez encore constaté? Te tozaka on encore parce que madame ministre na biso maman j'ai dit sinu malingi ba biloko wana te surtout pe côté ya PSP ba biloko ba lingi ngote do saki pena ça va. Te awa prime wana ndenge ezalaka tozaka on encore constaté parce que prime délégué na directeur ba kende ko sa prime ba yenango tozuyango lolenge ezalelaka. Salaire pe montonyo sa kendaka na banque nenge ba annoncer mutu zo kende ko na banque lolenge ezalelaka ezarnata na problème mon côté kuna. OK, merci bien nango lobby za si ça de classe ko ko accompagner biso balandi balanda biso ba mon appel na makati soki ko déranger te ba mon ba parce que to ko bana kuna parce que voilà première za kuna ko bana kuna dès que bana si déjà ba bimi ça la première ça awa o eza direction ya directeur ou to zala ou akoko kende na sécurité na biso onde eza salé ya première. Allez, tu continues à la première. Ah, tu continues à la première. Tu es le 8e. Les enfants, ça va? OK, moi, c'est monsieur journaliste, c'est Papa Cédric. Et toi? Toi, c'est qui? L'homme. L'homme? Oui. Tu t'appelles l'homme? Oui. Ça signifie quoi? Qu'est-ce que signifie l'homme? L'homme de Dieu. Dis-moi un vrai nom. Ton nom, c'est qui? L'homme. Non, comme moi, mon nom, c'est Ndombele. Et toi? Mon nom, c'est l'homme. OK. Il est un peu timide, donc voilà. Nako sur la tu restes sur mon encore? Oui, au bana secondaire, bana primaire pour déjà ici baké. Bana primaire ici baké na le baki tu as des vacations. Les avant-midi tu as na primaire et les après-midi tu as na secondaire. Bana primaire ici babimi parce que maintenant
poste eza occupé na bana ya secondaire. Ok, merci beaucoup. Ndeko ça faut me capé ko balancer comme on a ba tableau et pardon papa oyo bana na biso bazo vandela parce que eza ba biloko moko ya ko tika ya ngote ezalaka ndengo na faut ko pesa bango pena ba nini mo pena bien parce que bah députés barobima awa parmi eux il y a des députés, il y a des premiers ministres et pourquoi pas aussi président de la République. Alors il faut qu'on la d'abord pena na lombango chef a pena bana pena banda pena le 2 septembre. Le 2 septembre to yambaki déjà bana awa. Donc nyonso e bandaki le 2 septembre parce que biso administration tozongaki déjà depuis le 15. Le 22 to yambaki déjà ba enseignant bazaki déjà awa. Tout ça qui déjà ba réunion pédagogique et puis tout ça qui déjà enseignant nyonso ba document oyo esengeli. Le 2 septembre to yambaki bana et puis makamu nyonso ezalaki déjà évolué banda le 2 septembre entre l'école et les enfants. Okay. Merci beaucoup. Toi question na salle nini? Donc na salle mususu. Donc voilà. Maintenant tout ça la classe. Oyo eza salle ya deuxième primaire. Donc deuxième A ni na lebaki 6 classes. Awa 6 classes na njibla seré. Awa eza salle ya deuxième A. Maintenant bana bazala pe combien na bana kati ba salle? Bana ndenge toza boy na deuxième A mukola lelo na yambaki déjà 56 élèves. Na deuxième A. Mais ba c'est insuffisant au total. Donc c'est insuffisant pour na bana nyonso ou wana. Parce que normalement ils vont vendre DDD par salle de classe. Par banc pardon. Oui. Alors mais si vous avez nombre de na bana auto yambe moi pas otika bana ezate. Donc toujours vendre ça bango 3-3. Avant na 3 donc 3 bazan ba difficulté au komapé et puis en septembre tu vois que ba lunge za la rapida makasi parce que il a déjà otika biso chaleur ezala trop et misu bana misu ba vana mabele. Non, bana ba vana na mabele te. Ah to sala que fort bana ba vana mabele te parce que bana ba vana mabele ba obebi ça ba informe quoi. Donc bana ba vana mabele te tout ça que fort bana nyonso ba vanda na ba. Okay. Merci beaucoup. Tout comme on appelle ça la souka parce que dans ce monde on dirait apparemment ça ne sera ndenge moko. Oui, ça nyonso awa ezandenge moko tongoma na dimension moko. Donc nyonso basali tongoma na dimension moko et puis ba nombre de bas na basa de classe ezandenge moko. Donc partout ezana dimension ndenge moko. Et maintenant côté discipline. Ah la discipline. Wana penza côté nde to sali la kati. Parce que moi na po atanga bien, il faut en bien discipliné. Azula na discipline oyo wuti la direction et qui pas enseignant ndé yango ekiti et pas ya bana na biso. Donc discipline penza en tout cas wana penza suivi à règlement ça la penza makasi. D'accord, tu as la caméra parce que tu vas continuer nanda ku retard bana biso na sima. Alors on va na komeka kozonga moke sima école comme on nini et puis eza na quartier ni. Oui, école yoyo eza EP3 Makonda. C'est une école officielle. Donc école non conventionnée, ils ont église. Et donc il y a l'État tout droit. Donc tout ça supervisé dans la sous-division à Bisso et Zakanantele. Et puis tout ça dans la province éducationnelle, il y a Kinshasa Plateau. Donc province et Zakanantele précisément dans Kinkole. Des provinces éducationnelles à Bisso et Zalikuna. Ok. Merci beaucoup, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, Nenge Botinda Bisso, Nenge Pikato Kusala, ah, na quartier Manzanda, précisément na d'ici Kachangu, na commune Antele. Alors, to Bimisko Libanda, tout sur la population, Nenge Baviva. Ah, on se touche juste après. Merci. Oyo, oyo zabiso na biso na biso. Sukaya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo ezalelo. Don't have to wait till tomorrow. Voilà, ndé lo ben abino et aussi na école sikoto bimpe libanda tout sur la pena population kaka ndenge ezalaka mbote papa mbote papa journaliste na mo ça relaise na simbelo micro comment on a Mike Maile oye bani na manzanza alors c'est ouais bena na 60 côté et na vandia moi puisque depuis depuis 2000 na 2010 ça fait déjà 2024 na déjà moi tapé donc 14 ans déjà 14 ans déjà na mboka manzanza na sepeli ko mona puisque ma bebele zo le kana mboka o tozo mona lelo ezate ezala ki lobi kuna tozo mona mambu presque tu fait mokonzi na biso atel biso makadam et keti boye to moni changement ya mboka mbala moko développer eza mboka te mais za quartier puisque ba bengi on quartier manzanza eza na commune Ntele ndenge ezalaka toujours d'abord bena
tozana capitale biso tout o bana njili bana ki monteke bana biso tout na capitale ba Gombe ba Kitambo to na capitale maintenant awa ba difficulté ni beaucoup tana awa na quartier na bino mofani manzanza bon awa tozana difficulté ezaki ya makasi na liboso tokoloba tozana to sepeli nzele bongi mais tozana difficulté ya mai tozana difficulté ya mai tozana difficulté ya courant puisque yango nde ezosala quartier po efunga ma eza passe mais ya bazo somba na bango quand même ndenge ezalaka mais makambo pena pene bongi pena te tango yo kotaki parce que tu as fait déjà 14 ans ici tango kotaki awa est-ce que quartier banda ko pezaki belé boy banda ko ezalaki belé te kotonyo so yaki zamba peno ka zamba banyama babima banyoka to kanga to boma mais sur le moment oda mapenyoka bon bon faut esprit voilà de tomoni milieu sko e bandi ofungama batu bandu ya bakonzi bazo somba donc milieu pena kitoko ndeti avenir route o sibo landia on tina makadam tomoni déjà babwa ki terre jaune puisque ba tang moi petit boulevard et kitati manjili dans place au temi ba tang petit boulevard moi petit boulevard kitati manjili po après ça peut moi mboka moi valeur moi ya bien ndenge zalara toujours. OK. Merci bien maintenant de baka courant coup ko puis courant peut développer rapide quartier et même l'eau c'est la vie. Parce que si nous te côté ba septembre ba chaleur za makasi il faut mettre la maille il faut ko sokola maintenant maille bozwa ndenge ni. Bon maille awa ndeti ba mama banyoka ma bazwara maille ba source batonga ba source mia ba source on ndeti ni langa boye et moyebi meza te nyose ka okipo mo elangeleki makasi. Donc difficulté zara ke ceux qui to senga oya rondima ko sala peut-être ou ezaki population sepela non soit ba forage koto ezala bien makasi pona pour la milieu ya manzanza oyo donc to ba forage ezate ndeti o chantier o basali forage puisque ça misala na bango bazo sala chantier donc eza inikimara pona bango moko mais ezaki mutakoki otsa yango pona koteka ka bien ndenge za ba mama bon mutu penza ko bima garande aza penati ya sala forage bozo pe moi ta ko ko zata mo bidon moko ndé ba pesa biso bina ba pesa privilège na mutu nyonso banda 6h ti 12h toka mai ofele kende na mai twatu nyonso ndenge olingi otoka mai toka donc mutu ka zo tonga ndako so 1000 par na ye lokwa zo sala misali na kati kuna te forage na ye ba zo sunga pe bana mboka zo sunga bana mboka makasi puisque ba mama nyonso awa bayaka otoka mai kuna su ba 6h ti 12h bakati lobi suka ka bongo donc ezo sunga pe na population makasi. OK maintenant exception pena mutako longane pe abiki na longwe na ngana bandal na eva na ngana pe na lupa na manzanza na nova na kopini ne obiki kwa popine pe sa pe mama kambo na manzanza bo tozana culture moko oyo ba jeune ba se dona na nguta kala et tozana culture ya bilanga jardin ou ba bengi jardin et presque koto presque ba jardiner baza trop ba bilanga za ya belé ya ba aubergine bandunda ba bilo belende koto penza fondateur na ngisa koto soki pe olingi élevage obukola ba bwele bangulu ezaki yo moko sepe na ngoko ki osala mais pour le moment biloko mi balende opena evanti na mboka opo ifunga mabatu basombi na ba mapango na mbongo kaka ya babilanga ba mama Marshall basé belé awo basala babilanga eza ba papa ba jeune ngamoko na za grand jardinier au sakana te mais to moni ke za misala bon to fokusango te puisque renfort ya makasi ezate ni to pemisa gango na koma na za sécurité na sala sécurité na na tongo de la kana do za maestro oui na za maestro so la conseil na koza ipon so inage te wana za pola musala za pona maintenant bato ya ba otobenga tobike kine eza nango déjà kobeba bato ba maboko ndesi kozonga ndako 19h ba 22h beaucoup tala ba bana babete biso awa bena pona insécurité toza nango te do banana bimboka oyo toza donc okotika no ndako pelele oyo kutango lobi ngo tikeli ndako nayo okuluna tambola no er nyonso lingi za 2h du matin ozo tambola donc mutako déranger azate toza pena donc côté pena sécurité toza na sécurité makasi ya mabe pena awa ezate parce que tout le monde a za bazar ba nzete za trop de ça mulile ko taravant za nango zamba mais matirité bato baza nango awa boyo ebigandi salarme ya moyibi ezate po ba jeune baza koto baluka penza mbongo ne na lobi misusu ba jardinier misusu ba maçon misusu tout comme oyo musayo sepil ko sala nde yango yo sala misusu ba petit so ba moto ba hôpital les alliés pemeni ali ya pemeni na des centres mo eza pemeni na prince ka ba centre kaka bo eza ba centre to koloba tala munene ezate centre munene ezate so pour moi pena o mutadaya morgue faut bokeka ba chinois to set ba chinois ba kin to adi be set nde ezala kaka tozana difficulté to yo kai na njibo série
il paraît que baza ça la manque mais si les lopé to bi suite na on te mais ce qui a peut-être lobby na nguna a c'est la rota mort que soit hôpital mo ya munene et ça la que population koto esunga ma puisque bamboke ze belé ke biso no stokendara Angile aux transport que soit mort Angile bien ya c'est qui toi dit donc ils appellent na passe pour côté mort na manzanza maintenant ce que distraction est ya bana parce que courir ça te dispasse disandé quand ba chombo na bino distraction ezali ndeti biso to ça la ba panneau ba panneau ba télévision ezali bana po faut que distraire bana ya moi image bazota la moi télévision mais tout ça la ba panneau na ba batterie et pour na ko zo moi éclairage ya rotala ndezala moi bana ba sepela moi théâtre moi ndezala kaka on est moi iboye bo bisi panneau bana batterie na convertisseur batterie azo convertisseur après na poko botali na butunde bo salelier puisque moto ya koteki na panneau abwaki na batterie siko ndi na butando bimsa moi ben moto pour na ko sela moi éclairage na ndako moi TV ndezala pa linga pe mo ibona bilanga bana vivande on est langa kaka bongo so climat za mabe c'est que botala bana ba la TVT donc to bala mito nji brasserie l'équipe bino na courant nji brasserie l'équipe na courant puisque tozana 0 mètre nji brasserie mais na moment au nji brasserie courant de pelaki biso awa tozana difficulté dans nan to moni et le hôtel à éclairage public be nan to moni ngote donc to mesana na moli mais to senga to mona nji brasserie déjà ça va c'est que éclairage na biso to fo et ape biso no sto sepela non moi place peur que défoulé zali ndesi na ba kimbuta na e baba za belé moi moi place que mais mon copo ezali bon awa tozana moi ba terrasse ka ezaki sansel ga ou mais la tamo elora malila moi bar moi ba terrasse ka ya simanda on des alamers bar penza za teke ou kende distraire ou mona ou CP na ngo ya rolia awa ezate mais ba petit ko beta wata tourna ba dumité mona paradis parce que vous allez ngo pembeni ba voisin te ba ndeti ba petit na biso ba ebi wana ba mona paradis no so ba ebi en puisque ba vivango tous les temps mais ana kata manzanda nezala ma city mo mo elo mo boisa la bien ba on peut ba sepela na place ba vandi ezana on te pour le moment. D'accord. Merci beaucoup maître Kota Boulola. OK, merci na Kota Boulo lobby na Kota lobby toi j'ai mercredi na Kota lobby. C'est bon, mettez dans le coffre. Mettez. OK, merci beaucoup cher internet YouTube, il y a biso podcast en tout cas un grand merci à vous. Bomoni place au botindagi place pena hier. Na so la kana ba yi ko mani bana mboka ndenge zalaga mettre tout côté ja ka minta bon pas Kota Musala et bon service hein. OK, c'est bon. Donc toujours tambola baba pour que to solo na ba mama et rapena malamu so pe la pétan pena que solo kuna na mama wana et ko ça va bien mais avec leur autorisation na solo na moko parce que quartier Manzanza eza quartier moko munene de kotala ko déjà eza quartier moko vaste ndenge bauti ko lobana biso et pas ya notable ya mabele awa Manzanza eza quartier moko ya kala situé dans la commune d'Entele awa na district ya Tchangu alors bazolela lela kaka maizate kurizate na sola pena mama na biso kozala mala mingi mbote mama mbote papa te kotala bino ngai mwana no komona nga wata bongo yo mama komona nga mari mama mari vandia o lupango na yo o lupango natalaka OK aujourd'hui temps ebele ya kotala yango ebele banda kabila ouais nayebi bien pensa. OK merci beaucoup ba difficulté ni beaucoup tana nango awa na Manzanza bozaka bien to ndenge na Manzanza en tout cas toza na ba difficulté makasi mai pe ezate kura ezate donc toza na pasi papa po makambo ebele ezoleka awa na kati ya mboka na biso do banda o niata awa na Manzanza awa otikala komona talo tilikite na mona te ata courant mo ya faible kaka ezate ka ba pano kaka ba pano kaka tozo mona donc courant ezate molili kaka bongo kasi mai o sala musala o chikutoka ngwapi na wuti ko toka awa na lupango na forage wana place ba lobo ki na otoka na bino papa na zamu tema malamu azamu tema malamu azo aider biso makasi soki yete nde tozo mona passe de passe pena makasi pour place to la mai ezate soki esko akangi na botoka wapi soki akangi tokomi na pasi loba tozela mbula po esika tobanda kotokela mai ezobima te mai wana eza pompe to eza na susi batonga kuna be bofutaka tofutaka te ofele kaka ofele
Tamo pe okela mina manji boke sokola pe. Te manji nga biso to kendaka te. Ba musu ba kendaka. Na kimaka tang musu na ke kufa ko na pona. Oh, mama aze koloni. Ngai mu Congo. Ah, mo ba kaba Congo banga mais so mungala okende pe na komo nanger. Nga muta ba Congo. Donc yo batu ya boala ya Congo central. Biso bata zongo ya kura. OK. Mama déjà beta pe tour pe na nzela oyo okende kuti bakuna. Koto yo, kota ba Congo. Ne banzela oyo. Mandenge banzela oyo. Na mbanza ngungu, naza mwana Matadi, muvanda na Matadi, ti na boma, na boma na Inga, meza bakum. OK. Siko babi bayesi so nzela oyo kenda peti Congo central. Kokote mano o temisi pe mutu ko kepe na mboka na bino. Oh, soko telemisi. Okende ti mvululu esika peyage ezali. Oke obima kuna. Na peyage après lokezo ba karo zo santu nini mbanza ngungu Matadi. Nzela ngeza ngo pe bien. Eza bien nde bazo sala ngo bazo continuer ko sala ngo. OK, mama beaucoup tapia na banda ko erni. Biso to kota la 20h. Mais soso pena mama razo mwana pena soso. Mama wana mesa na yo. Mesa nanga. Ah, uteka no ka lusalo pamwa. Na teka ka a. Bazali na bakoko. Bana bazali mwana ngai wana. Oya mobali wana. OK, toto soirée tout à l'heure. OK, merci parce que kopeke na ndengo no tsape ngubano wana na mo mikati na yo baklie bayaka na bango. Bayaka. Tongo mona bina kati pongi na kela mikata mama Marie na mama Marie. Bayaka soki na lambi to bana classe bazalaka. Basombaka mingi na masanga fwa wana ba ye omona pe esili. Ah, siko beaucoup les stratégies to komika 11h pardon 10h pile boke maman liboso école. Te nga nakendaka ekoli te natekilaka awa. Mama azo mwana azalaka yanke. Azalaka te parce que na kufita zaka. Mama oza yanke. Mama Marie. Donc Mama Marie awa difficulté zaka mai kaka nina kuwa. Mai ka na kura. Toza na difficulté makasi. To kemba penza. Siko Mama Marie pe awa osala pe bilang. Ngai nasalaka kamwa mikala jardin. Ba kongo na lofundo. Iko sala bilanga. Nasalaka bilanga. Nasalaka pe na lupango kolona bapundu yango wana po ikaoki. Siko na kina kotokelo mai poke orozende si awa na ndako. Awa na rozaka te, na rozaka na jardin. OK na korozeka na jardin. Na jardin kuna ba pointe ezali bandunda ba pondu. Pointe esila ndunda ka eza kuna. Na ba matembele. Na matembele. Donc ça pena bien kitoko makasi pena kolona ngo pe bien est-ce que mutu po yakoba kina na loué na Mama Marie kuna asela ngapi mo bilanga banu sa banu futo mutu pa ko loué yo. Ko pa pe yaka. Yaka. Boso pesi Mama Marie mbongo te. Nenga go betela yo po Mama Marie na zo mona pena apena yaki makasi. Merci beaucoup Mama Marie. Tu mona bano sokola nini basani na bano sokola basani. Ko sisi na yo. Na silisi. Parce que ngo gelamba ti ko. Te ti se na melaki na lingina kombola ndako. Poda sokola. Ye pena seki ya pena safa, pena safa. Ya rotika na ba Mama Marie safu babo salanga na ndako kuna. Na rotika na pe Mama Marie zone na charge. OK. Merci beaucoup téléspectatrices et téléspectateurs na biso. En tout cas ça pena bien makasi bomoni nde na solo kaka na ba imboka. Difficulté ya maya rosakana te awa na quartier Manzanza courant kutu bosana baya basala kaka panneau or ceux qui courent ezali pe développement ya milieu. Mama Marie kotika kopo sala ko sa moi vive frère na ye azo tika ba poisson moi biloko belé ya ba nino kaka ngo za pena be makasi mais lokola courant ezate ba activité côté ezate ba ya sala kaka bilanga. OK, moi na soka outi etelo tant ya na palais ameliti avani muke ati ba dessin image otala moi mwana abeba ezate pour le mukile beba tiki mwana yo awa ake kuna mona ope ba olesa eloko mabe tant ya na ndaku makambe baby en tout cas ko be pena idéologie ko za pena malamu mingi. Merci beaucoup toujours tambola ka Mama Marie merci ya to tiki ya mama. Merci papa. Siko lobi lo basuka zanini pona lelo pona lelo lilo basuka yango ka na lobi esili nango lilo basuka o ka Mama Marie bimisi yango esili nango. Merci bien donc to tambola à travers ya chaîne no bolinga makasi ya biso podcast tamola pena ko la population au moins ndenge ba lobby donc difficulté makasi nzela déjà 10 sur 10 mais courant ezate ma ezate awa na Manzanza toujours ali sur kola ali sur TV za radio te tout tambola to sona police na population ko za pena malamu mingi awa ba sala mingi ba
panneau solaire basala panneau abimisi batterie libanda panneau libanda tant moi ezobeta panneau on débat baza na province et na intérieur mais tous abiso tout a na ville province à Kinshasa baza ba kinois baza ba kinoise bana kin ba pena bana ya kin alors boye ezo sunga famate et puis tout moni pe tout ça li constat oui awa eza pena mboka sika parce que bazotonga pena ba mapangu bazosomba ba terrain bazotonga ba ndaku et puis moi conflit oyo baza nango mukie eza ki awa soko somba lupangu na yo tonga yango déjà soko salere bino momoni ndenge ba tuko dénoncer mais junior mwana kaji soki ya nani akoma koteka ne ndesi o tozomona déjà boy awa soki eza lupanga mutu de kotala eza lupango ya mutu de kota pena boy eza lupango ya mutu mais soki orumisi yango bwaki zelo te ndenge tomo déjà bwaki da zelo kangi déjà boy soko salika erreur au sambo vraiment ndenge zalaka yango tozotambola tosola ba ikongo mani tu ko laksa bino comment bana ya manzanza ba vivaka et moni ba uti koloba eloko so sali pasi ezake baza kaka na eteyelo moko donc c'est-à-dire école or ba école vous allez belé parce que population ba kota déjà ba koti pe déjà baza soki bana bazo kende classe na ba bazo vanda 3 moi la kotanga malamu te moi la kozwa leçon bien te ibonga pena yo vana kwa nunga pena fana kwa nanga to vandi pena à l'aise tant professeur azo pe sa courte pe molakisi ça azo pe sa cours vous a vraiment calme vous a à l'aise et vous a pena malamu. Merci beaucoup, restez toujours branchés, on se trouve juste après. Merci. Voilà, et na eba na minoka ratoza toujours na ba kongomani awa na quartier Manzanza na sola pena ba mère na monia mbote mama mbote papa comment est maman Mazizel est-ce que nako fanda te Mazizel ya mimpa ya te Mazizel ngapena ye nako fanda na vanda Mazizel na sola mukena Mazizel kaka ndenge zalaka Mazizel papa boni ba santé ko santé calme kitoko bena kitoko voilà le nje tu ko tala bino awa na quartier Manzanza ozala awa to eko salaka cop te na vanda a ya paso te ke zapana yo moko place nazo te yanga moko te meto bima na vana Manzanza meto na bimi na coin nazo teka da bimi na coin na quartier car nengo sala cop jezo ke neni nengo coopérer boye clientèle ça va malembe ka papa tozo kenga malembe desi mutam oyo pansano mama na bazo benga bible mais sima no boy oyo bible bazo benga ngo bible bo wala simezani ikabu nini mutam oyo comme na bita bino ke na soma bino kaka nga na soma ka biso mina yebanga makombo te o libundu oyo Kongo sika na yebika Kongo sika Kongo sika oyo 10,000 francs OK bo ba amiki 500 francs pour la aider population 300 francs 300 francs na pe keba misu ba da mama ka ce monde pe kola ba de ke voilà maman papa la quartier vous a ramené ni la quartier parce que tout le monde a courant exacté mais exacté bo vivre ni ba malgré au lobito vivre ni mai ka na courant et lo zo pesa biso passe mai na courant est-ce que mai bokino toka wapi mai tokena musika tozana source ka me kanga musika zokena musika uzomona pasi fale botela biso courant na mai peuple abati musaba bongati biso nyoto sepela sikonde boyo ka kino ba jija bino ke boza ka lokwa na moko mais tandis que boza na capitale et dans temps suba na njili ba benga bana koto comme ba benga biso mboka siko bino bolo bala bangoni tolola bango eloko te mona te de biso koto yo eza zamba pa courant eza te pasi mwale ya wa bango bazo finga biso cause pe ba finga la biso ne batamboka makamga ya courant na mai elo ya wana bafinga biso mboko mais courant c'est koti na mai biso nyoto kokaniti OK to occupé ba ndeko sa fo zelanga mke pardon nde ba boki ba terre jaune awa ba sala bino makadam ezabela kitoko makasi sunga bino pena mamebela makadam oyo mudazo sala mama pusala bona sona pusana oui mama pusana boy mama po mama zo tike bien mbote mama mbote papa comment
Comme on a Pierrette. Maman Pierrette, voilà. Maintenant, ils sont là, Nzela. Nzela oyo mutu azoninga tila biso mwa makadamika mukie kola lupango oyo azotonga azotila kaka pa pona bakamuni na ye ezoya kobwaka mwa beni na ye azotongisa biloko na ye mais o sali abongisila biso banda awa tina kota sepi mutu azate et ce que nous avons ndambu awa ce que nous avons besoin fallait bâtir biso prince boye bâtir biso mai ata ya mai ya pompe et la courant fallait kota fa biso tozala mwa bien. Donc awa Nzela oyo na sima ya papa na biso cameraman donc Nzela ngoy bandi na makadam ayeti tika kama ndambu kaka oyo azo sisango te na lipango oyo OK azo taka ndambu soko biso ningi fallait a continuer biso tina suka wana mwa bien ye azo bongsila kaka mwa ndambu ne kaka oyo pa partir lipango ne pa nini biloko na ye ebana okota fa kamine dindaka te yango wana maintenant soki pe mbula nde to ba koti ba sera mbula boya pe ba inondation ça ma bodi ndaka pe edina makasi surtout mongo ndenga bwaki boy soka bwaki mabanga te pas penza mai tondaka potopoto nyonso biso a place koteka ezalate fa nini potopoto ndenga bwaki bo ninga siko ekunda mwa ba place ne biso tekelaka pe ba église ezali ebele eza feza ba 6 églises ezali et maintenant ndenge ba hôpital pena eza penate l'hôpital ezala bino ne pendaka o ezaka bien o ya nkelele kaka yango wana kaka kelele wapi kele mongo na prince bo na suka mboka esili ba pharmacie awa ya bien ezate on soma kiswa toke na njibra seri parce que so mona fièvre ya makasi faut genre moto ke tinje basi njibra seri kaka pharmacie penda ya bien ezala ngote apaka oya nkelele kaka na basangisa pharmacie na dispensaire esi nango ebongo nazomona pe ba mapa te mapa bozwaka na ba dépôt tozwaka na ba dépôt ba oyo wutaka njili eye kotikila biso awa eye wuta pe njili brasserie eye kotikila biso awa ba boulangerie awa ezate ata ba koni ezate nyonso ezala ngote ya koni ezate oya kwa awa ezate mais boza pe na boza mino na unza munene awa wona munene pe awa ezala ngote kaka mo ba demi ka o ba chaka awa ba kasu batila biso ba kufefe awa ezate mbongo ezate ngwana ba pauvre bazaka a ebele to linga siko ba mvama ba kote batila biso ba kufefe poto za la kimia. OK merci bien est-ce que mère écoute aller ndako 18h ngana kota 18h 19h fana kanga a 19h comment kimi na OK no parler nakena nganda ko pa kure ezate to tekela ndenge ezate bon ba dessin animé ba théâtre ya vena nga zoro ba belle que je salia passa na bi akanga na changu kikedi botala ngo kikedi to tala ngo na ba TV to tia na banda to tia batterie ba panneau ezali to tia ka to tali kikedi esili soki ba panneau ezalaki te na ba batterie nde ma to eza pena passe fa kure ezate yango to sombaka ba batterie to tie to tala kikedi na biso kuna ko mama bana bazali ba mais 8 bazali misatu pa école batanga wapi batanga na mboke landi na nganda pio musika la bino eza moi distance bo point to mon école mo ezana ya leta po tanksi bango ate point te na boy fallait bazala moi distance mo mukie distance wana eko cause problème te na ba moto bazali ba dilte ba mikolo ba poussa na bango ba âge ya bongo OK na rozo bango na classe te bango ba yaka na bango ba kena na bango moko parce que bana bana pe na nchiki le 2 septembre ba bandika lelo pe pour ani le 2 septembre te kasi lundi daki bongo mais sur classe pe bandi bina lelo bien dans lundi za kaka moi mame kolanda osomba ba uniforme à l'école bon na sombaki ba tekelo na école te na école bakabula pe ba uniforme te bakabula pe bakaye te mais to sombaki ya biso moko ya libanda na bakaye nyonso la école ba otekela bango ba la coste mambebele bele te to yoki na biso pe te. OK merci toujours tamolaka toujours tout sona ba yi kongomani restez toujours branchés on se touche juste après merci oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli merci koyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful donc voilà siko bomoni na telemi eza makadam te l'état nde osala ngo pour que ekende tikuna mais eza un individu mwana mboka kaka congolais yena zuli kanisi ya kosala bongo atie goudron na ye pour atonga bomoni ndako lo tonga wana eza vraiment asala ngo pour nini soki mvule beti ba mituka minene wana bana koleka te et yango atie boye
biso to kasi akuta sur l'état mtasili bango makadam pour que eza era pena ba développement ma ezate courant ezate en tout cas bazo vivre pena bien té tandis que baza na capitale ba pena Kinshasa et loko oyo foko landela ngo ezapena mala mingi na sola pena ndeko ko za pena bien mbote chef mbote papa comment on est papa comment on a Joël papa Joël avandi ko to na vandi place oyo botamia na botami awa te me na botami na lemba imbu susi na ngeza kende botami na lemba imbu excusez oya awa depuis aneni na ye depuis 2006 na ya umeli pena bena mbiaka umeli mbiaka ya moka bongo bino bolela te pena pona balotiliki na bamai pe to lukande bino poto lela boto lele pa lela siko na leli na susi moke oyo nyonso basali boye ebela mapango ya bato bakati boye nyonso pe bazosala se bazotinika bamai ya mbula oyo banobeta awa nyonso mamai oyo banozana mapango ya bato sikoyo na niveau yango mboka yango tokomi boye tokosala ndenge nini bipai nyonso tosala ba jardin donc bato bakoti o mapango ezotongama pe so totali ba o bateka mapango ngo to yebi bango te mais to ya kokutana nango kaka mais to en tout cas loko to sepel na biso nango te to boya ngo pena donc ndenge donc tolo ba awa tene guto tateka mabele ateka mabele ka ndenge bomonika buyi mais soki vous le beti to bi ba benga argile mais taka potopoto mabe ta potopoto mabe donc moto mutu moya leka pe zati siko en tout cas boyete en tout cas. Bokenda na bureau du quartier pour le chef du quartier. Chef du quartier, bon azala pena courage ndebo za pena courage ya oyela pe baninga. Lokola bureau de quartier wana azana courage moko te ya osala makambo wana. Non, koya ko sala ka constat na terrain parce que oyo bosali de basali déjà boye eza mabe parce que to koza serge mo ya pluie to sone elangate ceux qui voulaient beti argile comme a poto to mona ngona ba intérieur na ba kisantu ba mbazango donc essayer ça rapena mabe ya ko sala na kuté mais soko boti atiki ka boye en tout cas ba na mboka ba sala pena pasi makasi tala pour ça le pango boye eza pena bien te soko voulaient beti makasi yango nyonso okende bana mike bazali soko ko seloko aoliaka ndengona isapena mabe mituka oyo ezoleka awa to ana bana tozobokola bana miki mituka minene ezoleka eza prince te eza avenue oyo koti na lupango oyo sombi eza teke no ekoma prince pona bano tobokola boy epesa biso kama be omona ke l'état bano compliqué biso ka toujours siko eloko nde biso to lingi na biso yango te linga fallait acha pena goudron acha goudron nde so acha goudron peut-être au permettre biso pona bana encadrer mezala mais soka boy en tout cas to ana confiance nango te. OK, merci beaucoup papa. Est-ce que cop no sala ngai na cop moko te na sala ka ngai pena na musala nga sala ka luba musala jardin o nga sala ka mena na copiti. Est-ce que cause apena idée ya ko ba prier ba terrain api ba toki ba teka ba terrain trop est-ce que cause apena moi idée ya ko ba prier terrain te prier terrain lo kwa kopa nga yebite moi na iba pe prier zati ngai nde na lobika o nga na moni pombula o ya mukie beta kiawa mwana kutalinga ka buka na lokolo tala mama ye wana kutasheta i place wana mama lokole déranger na ero bandi dako ça déjà ba dégâts so daiga ne banda wana bo so ke mwana zana nzela boyo en tout cas na sens moti est-ce que bozo ki peta okuta na propriétaire le pango bo sola na makambo nan donc ayaka neti to mona ka ba travailler mais yenda akoma ati so akoma ka mbele to lubani onso. OK, idée on peut sabino bozo beaucoup ça la lettre beaucoup ne côté la chef du quartier bo ça ma boulute beaucoup ne ko bukate parce que ça mwana mboka alors bo ça la mukanda beaucoup côté bureau du quartier alors pas ko pese convocation na service habitant et tant on ya kunande ba ko sola ko za la peut-être beaucoup ko zape solution maintenant côté sécurité côté bo za ndeni ba ya la te ba je maboko kuluna banini voilà ba la nde ezalaka te kuluna awo ezalaka te awo ezalaka ke bato nde bazoya kobetela biso nde ba tricage omona ke place ya mutu ya yoko chaka maboko ka ye chaka mutema ke azwa place wana expliquer na bien nanu balandi bala na biso place ya mutu nde sinini lobana faut ça la clair place nini oyo bazoya kozwa eza nini eze beleza mapango oyo ya bato mutasomi lupango na ye atiki fondation atiki brique na ye bango ba ye na courage na bango antake bakutime ba ye abateki ka place wana ba oyo pe babimisa mbongo liboso bazana kacha olela kaka donc osomi lupango na yo nde to mona boye nde ko safa ko zanga na sima lupango to mona brique ezana pina mwanda kuna mukia tonga soka yaka te aya kuta komia mutu mususu aya okoma ka ya mutu mususu mona pe batie ba borne place wana ba kaboli yango diviser par deux ba utika ka place ndako ezali OK ndako ezate pe bateki nyonso mais mutu asomaka za na ba document complet oui eza nango mais so bakutime onde bazoya yango ezobimake
bakutime o baye lokwa bosoma na bakutime akala siko tokomi na bakutime o ya lelo fa bosomba yango double mboka nde siko ezobeba nde na bapoint wana so sombi lupango wela de kotonga clôturer kanga mabutu ok wana tika boye o mutu mo avandela nga wana olela lupango na olela lupango okozala pe na espace moko te po ba o bazosomba presque ba continuer ba komo soma ba pango yango ba continuer ba somba bien ba continuer ba soma mapango wana aibike muta place ofundela ngeza te place ofundela ngeza te ati ayena mukonzi mo boye nyonso wana pe akoloba mutu wana osalela so pe osali moindre reka ya otuna ke lopango yango yo ozotongeza ya nani bakokanga yo po ke destination nkoni atanga propriétaire na pe na buku na pardon buku na nga lopango na sombile na mikanda normal ata la kisi bakokanga nga pe tango ye omona yike no mutu mususu asombaki seke bakokango kaka ezako bano mikanda osomba pa na metaniske lopango eza ya yo nyonso wana bakontente na kutime oyo ya liboso basombela yango mpe balanda oyo basombi lelo so père ndeti boye chaleur nazomona soki mposa olave okelave wapi mposa olave mai yango nyonso baplace ya mai batia yango baclaire batongi sikoyo kolave ndenge nini donc moya kosokola eza te papa na ngai mai eza te kura koloba te forage moko te mboka ezoniokama na baplace bankelo baza batoka bamai bango donc nyonso bato bakomi koniokama place pe osala mwa mikala moko boye ozwa nduna mpona olesa bana eza su te bateki nyonso pa coutumier kaka pa coutumier bilanga eza nango yanga me coutumier aye ateki bon ateki ka lopango wana po abénéficier mbongo na ye mais azoso na kati ya koniokama donc liloba nalo ezalaki yango wana c'est kanda makasi esungo te esunganga te si tu place te mais so vous le bête te ngotele maboyete soki ke mbule eza okotele ndenge nini pete okokweya pe okokweya pe na kacha utambulo mona poko yi d'accord merci beaucoup totambola toi juste na vini babani oyo en tout cas wanani bakaboli babalabala te mais oyo eza entrée ya école ya Makunda epe Makunda oyo toza awa d'accord merci bien na solaka pe na ba yi kongomani ndenge na lobaki toza vraiment awa na manzanza to sola ba congolais na oni mama oteka mapa na kokota pe na sola pe na mama ekoza pe na mala mingi ye paza mona secteur to sola waaw na moni pe bazoteka mapa to sola na mama na biso mbote mama mbote papa comment est maman Comment la maman Clarisse? Maman Clarisse, merci bien. Ngai papa Cédric. Le te ko tala bino vraiment na quartier Manzanza. Awa betela biso le solo muki à quartier Oyovandi. Na ya depuis 2017. Mais ba condition ya biso ka ndezaka ya pasi. Pona ko bima na biso bilo to teka ka to somba na pasi. Donc ko somba biloko bozo coûter cher na ba moto. Ko ya na biloko ngo pa ke zo ba bénéfice. Bénéfice pe malongo mona pesate nde tozovanda tinga na teka vive fe mais na ko asuko teka ndeti climat moi boye po teka ba biloko wana eza mwa passe po fo teka ngo esila soki esili te lalio e bomi mbongo donc condition ya biso ya passe eza pona courant mai donc na ko vivre mo donc to vivre kaka bongo donc courant izo pesa bino passe mai peso pesa bino passe ezopesa biso pasi makasi siko mai siko ndesi bamoi makasi boye mama na biso tokela bana mai wapi totoka na libulu mo eza na se kuna yango bomela wapi yango mpe kaka tomela ezalaka mabe te eza yango mabe te est-ce que batia yango bakisi atiaka donc mwana bebe mpe okomelisa ye mai wana amela na ye mpo mai mosusu eza te tosala nde na omela kaka oyo tozomona awa bana na yo bana nga bamisu bake kelasi teka bango naza bango mais bayaya bazotanga na bango ok mapa oyo ozwaki na boulangerie nini bon mapa oyo eza ya voisin na nga mpo nga mikolo nazalaki na hôpital na bandi pena koteka te donc ozalaki na hôpital yo moko nzoto eninganaki mwana mutabela na bimeka samedi ok ntika nzambe azwa lokumu nayebi ke koniata matambe na nga to mpe koleka na ngai nzambe akosala ya minene baoyo dépense na hôpital kuna okozongisa yango ya mwa mingi kozala pena malamu mingi mais avant ke kondima na nzambe oyo yo osambelaka vraiment donc toloba awa difficulté car eza pa na bino mai eza te courant eza te ezopesa bino passe maintenant ba distraction ya bana na ndako na ezaka nini distraction bana ba distraction comment ceux qui ba uti kelasi bavai na ndako distraction bango ezaka nini
ezalaka TV kaka kiso boteli bango TV fo esengaka mwana tanga uti classe fo avanda mpe na ndako mwa eloko moko boye azosalela mwa baje evandisi ye na ndako mwana soki aza na nini oyo azosalela mouvuma te esengaka mwana ana akóma paipai banda kotambola me ntango mwana aza esika moko amonaka eloko oyo nakotala efasilite ngai ye na temps akozala mpe na fasilite akovanda tozala basusi ya kotiaka batv bana batalaka batv eza te mpo ani kure eza te bokozala na pano botie pano me osutuka boye kati nango bien si mpe kure ekendaka nango me bokozwa yango mpe mwa ta molai me yango kaka tosengaka nde fo kaka susi na biso ezalaka nde courant ekota na mboka oyo eza deya mboka eza deya na bato esengaka ke nyonso mpe ezalaka ya malamu me malamu eza te na mboka mpusi bamapangu mpe mosusu ezaki lupangu nyonso somba na mbonga pasi bakomi koteka ngo na bato ezaki toyo oyebi te osutwaka boye bobima mpe ndenge ovandi boye papa na biso azali po eza lupango ya bokilo nanga vanda na siku donc obima mpe na bana okangi mpe porte betongo ya boye ekuta mpe makambo mosusu me ndeti oyo temake oyo eza penake basombango kala mpa na ye moko pena moto atekaka mboka oyo wana ntango akala wana peut-être nde wana nde oyo nde bakokoka te toloba a badifficulté eza ekomi 3 koteka mapanga bato mai eza te courant mpe eza te ezopesa bino kokoso maintenant nde batie bino argile liboso besomvule betima ekotelaka bino na kati ekute elobela nango biso eloo te eyebango biso eloo te mpo eye ndeti kotiela biso sali te papa kutu nde tozalaki mpo nde abweso embula ebeti don potopoto nyonso ezongi nango na baporte ya ndako ekosenga mpe kokota na ndako se kokota na potopoto mpo yango ekangamaka na lipapa ekangamaka na makolo kozala bana mike ya komona mwa mai wana evandi akepa niati eye kozongaka awa bo mpo na biso tomona yango esali mosala moko te omweke soki bakotia mabanga wana nde sava mais so batie eloko te seke eza mpe eloko te. Merci bien, merci maman. Toujours tambola kaka. Donc toza toujours pene ba kongomani parce que biso ne tokotaka bango na ndaka bakonzi ezala pena malamu mingi na otambola na sola na ba kulutu na sola pena ba maman ba papa ko betela biso lisolo ya quartier na bango ndenge ba vivaka pour tozomona trop de panneaux ba panneaux ebele baza na courant et puis moi difficulté ya mai kaka ndenge zala. Merci, restez toujours branchés, je trouve juste après. Merci. Oyo oyo za biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me koli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin. Mesdames et messieurs, chers téléspectatrices et téléspectateurs, en tout cas bomoni bongo na loba na minoka na débit na quartier Manzanza to aki bongo ko découvrir donc tout le monde ba makambo oyo ezala razela pena awa boki ndenge population ba ti kopesa pena mbela pasi na bango o baza nango eza mai eza te courant eza te nzela déjà 565 toko mais développement eza c'est parce que courant eza te courant de tsaka développement na commune to pe na quartier donc lotiliki ba concessionnaire faut landela régie des eaux pe kutu kotoyo bosana mais za quartier déjà kala tout est comme on a tout à l'heure là comment moka ba notable alobaki ça la pena kitoko makasi alors de moment tu kotambola bongo to yesko na bureau du quartier na sola bongo na chef ko yebisa ye mai oyo population na et parce que il a représenté bourgmestre ndenge bourgmestre représentera président de la république na ba commune na bango ba chef du quartier baza ba agent ya monsieur le bourgmestre ya commune entière ya on a été sur un chef kota lisaye to pe aloba biso ba kokosoni ba kuta na ngope na bureau parce que baza bato to kango à travers cette émission ngai na bino Mbote chef. Mbote bonjour. Merci beaucoup à la caméra se présenter d'abord comme vous avez mal nga côté ma comme on a ma ouete ma ba Paul chef de quartier de jeu. Il y a le quartier Matelimando na cité Manzanza. OK, merci bien chef Maoté. Alors Yamboto kotana motuna opena mingi na epeso rapport ndenge population yo et balobi d'abord yebisa biso na no ba administration nous en avons na kati ya bureau na yo na moni ba ndeko baza pena tellement ebele. Nakanisi ba posa za na ngwa liboso na no to remercier na bourgmestre na biso mbonzo la meso ndenge to votaki comme député
provincial ndenge population évita et vota qui en tout cas de remercier nan to pesi na nzambe musale ke liboso pour ça tozana ngo liboso na mboko difficulté ba mai manzela bureau zo louer bureau ko louer location donc par moi faut futa ba mbongo pour payer susu courant exacté population souffrir magametali courant no magametali ba mai nzela dia si je suis mais bloc on a des difficultés comme mai courant parce que ba source moko boye ya kala ba source on les pesa bana ba maladie population malade yango de sengel fallait mieux tous en ba forage ba mai ezala to courant pe tous en courant ni ba ninga na biso ya mikondo ba zo courant faut zala na difficulté makamuso etikali en tout cas pour ça na biso zana ngo yango wana et puis bureau zo fonctionnalité pour na nini vous avez un manquement, il y a un conflit, les alliés ebele, ba conflit les alliés ba coutumier ba ngona ba ngoma koloma belé, to ko senga ba conflit les si la pour biso bureau fonctionner pour les sous comme ça les sous et fonctionner. Na kanisi on a ça qui nango yango. OK. Merci bien état qui est chef du quartier pour na ko poser le nom ya liboso aux population ba lobby ba mapango bazo teka ya ko sakanate. Sombaki lupango na yo otoni mo annexe na yo mutete la rayo tango ya lobby ba chef coutumier ba teki yango ba somba ba fiche pa na bino yo poza au courant makambo wana bon biso ba fiche te teka yango mais eza to ko beta une semaine de fichité ana bino biso ba gens bazo souffrir moyen de transport so ba uta ki nkole bazoya makama coutume to yebite mais biso na biro na biso tu peux mettre dans une semaine de fiches parcelles. Tu évites sur la fiche. La somme de l'ango, ou avec ta bourgmestre à Tinda Bissawa, pour bien te faire la fiche, tu peux s'arrêter à ça, ni à signer. Et bien sur la bureau à Bissawa, en tout cas, tout le monde a battu, souffrir dans la jambe. Tu peux mettre une semaine, ta fiche de juillet, mon soir, la jambe, tu as une colle, mon soir, tu as badara. Nous sommes au chef de carrefour, donc à moyen de transport, bachaba salanini, bazonga. Tu vois, tu souffrir, ma fiche, tu te faire la fiche par hasard. Merci chef. Maintenant, Ner Lobaki na débit chef du quartier a représenté bourgmestre. Il y a commune na quartier où yazali. Alors pour nini ba mingi to mona pena na mboka la biso Congo, précisément à la ville province de Kinshasa, à part na ba commune à Likolo. Au bazar na centre-ville, ba bureau du quartier comme on a bazar na moi, ils appellent confort, on appelle ça va ordinateur ezali et puis clim et puis ezali to ba ça là on a propre fort na bango, to bazar on a l'état. Bon, pour papa ba commune musu to mona ka bureau il y a chef du quartier aux hommes on ka mo ba façon. Ils organisent le temps t'appelle ça ka. Biso wa tuzana nous organisé par l'État, toujours ça, toujours début d'un dingue de biso, toujours foutre à bureau, un dingue de biso, un dingue de sumbong et monani. Bon, foutre la loyer fin du mois, vous n'avez pas bourgmestre. T'es bourgmestre, un dingue de ça la manœuvre, la fiche, toujours ma fiche. Tu vois, c'est un bourgmestre, t'es bourgmestre, ça me connaît la biso. Après ça, qui pouvoir pour biso foutre la bureau, mais tu vois, c'est pas na été. Ils ont des toujours ma fiche, tout ça nini, tu foutis. Ndako loyer abat et ça ndé do beta ba manef surtout répéter to ko beta 2 mois mo do futa ndaka batu exacté est-ce que c'est normal wana débité soki bango l'état ba ko canceller biso un jour so paye tout ça la paye mécaniser tout ça la paye bien tout ça la ba tuna so pe babi ba bureau tout ça na espace vide awa ba bureau exacté toujours ça ko futa ba bureau ya batu par jour mois so que exacté ko le pense soit ma be attention makelele ça ngwana l'état quand ça biso makametela ba bureau tandis que drapeau ya mboka pesa na bendele ya Congo azo te pa likolo mais ba bureau ça vraiment conforté et puis chef oui bien que valeur na bino vraiment na ba milliers za la rapena souté ba mona ka chef du quartier bo mona ngo pe ba minimiser bino pe trop chef du quartier mais oko nengo za boye oko tina mutu prison oui nengo za boko tina mutu prison parce que ozo représenter bourgmestre a représenté président de la République na commune et na ba quartier na ye et là ko la gouverneur ya ville province Kinshasa Daniel Bumba azana ministère provincial na ye nermo pe na bino bourgmestre ne mutu atia bino bozala wana mais ba négliger bino ça rappelle ne o kapé ba chef coutumier pardon et ba chef du quartier ba tchao ba tabutu do yo ngode
Kinchore sana mande ini. Obisawa. Tumesana nde sigo. Kinchore sana mande ini. Pour so mona sala ta 3 mois 4 mois une semaine té. Alongoli ba timu mususu. Musuta oya même ki kinchore sepelite kuba longola ina poste wana. Yango kinchore ya. Misiko na minchoro za boy. Makamala ko la promesse a supprimer biloko wana ya kosala ba déplacement ba bourgmestre. Ya ba chef de quartier. Yango bika mwana bisona commune nsele tika lisusuti to ça pena nord de bourgmestre to kota ba réunion aso ke biso azo pesa ba conseil de sala mu musala fixation na bourgmestre na biso nzola meso mbo en tout cas to yaka to kuta to solo na ya le kapewa ado yebena tambola tambola en tout cas ya tambola ka to tambola ya tambola ni cha manza na kato fayawa ba kuta pena population ba solo na population dernier mi-temps yaka population ekeneki zamba en tout cas ba solo ki na yete en tout cas baïbi en tout cas ba jeune to mboko baïbi na bana mikebi pour commerce na biso. OK. Fédération de tambola. D'accord. Merci bien pour to kabano chef ozana bureau ozana batu et tomoni papa moko ji nini à terre jaune. À terre jaune ou benga une terre fragile wana ko banda na makadam pour écouter ti na lopango na ye mais fallait ba imboka bakasa ke ba utango tamsu bakayas na certiko ka bongo mvula soke beti ezokotela na mapango ezo sala pena potopoto ozaki déjà rapport wana toujours rapport wana te papa na yaki alobiki asomi lopango na sima bureau na biso asala izine na ye to ebite soki na bureau na biso tozuye na ye na bureau te to ebite asala izine ya nini to ebite na na komi na bureau te so komi na bureau to kopesa rapport na ya chef kuna na komi na bureau na to moni ka cheka terre jaune mais na bureau na biso dozui na nous rapport wana te c'est ça. OK. Merci beaucoup. Restez toujours branchés sur votre chaîne YouTube et Abisso Podcast ainsi que téléspectatrices. En tout cas merci na bino ndenge bozo commenter ndenge bozo liker et puis félicitations à Bino Maka, c'est toujours et ça Abisso na bien bozo fortifier Abisso pour que toi bozo. Moi j'aime les remarques tant monde qui cotonne qui est mabe combien langa et bozo pena malaming. Restez toujours branchés. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Voilà chers internautes chaîne YouTube ya Abisso Podcast, en tout cas un grand merci à vous bozaki belé devant ba tando ikena bino ko na bongo découverte ya quartier Manzanza oyo bongo na commune Ntsele précisément na district Changu na babino tseleza commune moko munene ya dega eza pena munene makasi ya ko sakana kutu te et puis bomoni ndenge ba ikongo mani ba otikolo ba tuka koto vraiment bazana kin eza pena Kinshasa bana capitale non mais bazana pasi ya mai courant exacté donc ça la bango pena malon mingi mais koto nzela déjà eza nango 5 sur 5 na ba la bino kaka soko lingi koya na quartier Manzanza soko uti ba commune na likolo. Alors quand on entre dans la première entrée à Kala Njili, la première entrée à Kala Njili vers route Sekomaf. Donc Zumoto ba ko tika yo na Sekomaf, to ba tika yo na Njili Brasserie. Alors soko kiti na Njili Brasserie, au Njili sous moto et sika ne ba ko tika yo place auto telemi na quartier Manzanza. Bo tu comme na kaka ndenge population ba lobi net ba bizu kaka toujours liste lokola liste TV za radio te na yaki vraiment awa ponga na zamona bitinda na bino partout botindanga partout naka ateza wapi na kokene pona se pesa bino ba abonné na biso ndenge za la kaka quand moi votre humble serviteur Watakin 24 le lion de la presse congolaise autrement appelé Exode 14 bakisa lisusu mona ya banzambe kaka ndenge za la kaka. Je remercie l'équipe technique na Sima Caméra. J'étais avec l'artiste Coco Safou. Un grand merci à vous pour cette belle image. Donc, ça le pena malaming beaucoup continue toujours à s'abonner et à partager et à pena bien j'aime nabino surtout ba remarque. Tant on vraiment remarque comment on a commentaire tant on a l'émission commenter à pena Niamingi et Sungabiso parce que ba remarque yango tindaka mutu pour a développer a kende toujours likolo. Voilà, nous dans Simalanga et pendant qu'on a souvent que Simalanga nzela opa ke na pe ba Congo ke ne ba wasa ko ma pe Kazangulu et puis ezana nzela moko pe ko bima matadi kibala kaka travers nzela oyo na sima ya Coco Safou za bongo nzela ozo kende bongo membiso ti na quartier 1 oya kala sikwapi toko panza na biso oleka bongo Dumi ou l'équipe Mona Paradis bato balingami ko ya ba ko savourer donc nzela ngo yango vraiment ya Dumi ya Mona Paradis ils appellent kitoko makase puis ya Digital Palace aussi ils appellent kana nji parce les akuna nji parce mais ko leka ngo pour que okoma awa bomone baleli ba kongomani baleli difficulté ya mai
courant exacté na qui m'a benambangu ko remercier bato vraiment bazo soutenir ma kasi karanenge za magasin la liboso tata nzambe après tant kita siko na zomo na bongo héros de l'homme 001 mon vieux Charlie Wayungu ya maman Coco Matatima depuis Canada donc héros de l'ombre Charlie Wayungu ya maman Coco Matatima pourquoi pas ça remercier les trio d'enfer et un grand merci à vous c'est quand ça m'a toujours le boko pour que tokende toujours le bosonner dans la bino ensemble pour toujours jusqu'à la solution donc tokende car comme si quand on a atteint objectif maintenant avec ce rire vous appelez bien à remercier les sous mon papa Simon Fouaka Stati à Paris sans oublier aussi mon vieux Douglas en France mon vieux Douglas en France donc na Panama mon vieux Douglas pourquoi pas ça remercier mon vieux trésor le tournant de l'homme à 500 000 valises à Bilamba il y a maman Laetitia Kanolo maître Tarzan donc un grand merci à vous les à la kaka si que ma confrère nanga ma concert nanga ensemble pour toujours et jusqu'à la solution donc quel est autant d'objectifs na biso ndeka tolinga chaîne na biso pena et qui est toujours liboso mais à travers il y a abonné na biso ndebo continuer toujours qu'on s'abonner qu'on partager tous à la page Facebook tous en Instagram et puis YouTube et moi là numéro ça on a plus 44 bengo roza moko ya boss puis plus 243 après moko ba coordonne na biso maître Jean Fumu ya tinda mutu tikene ko luka makambo eso ba lukilo makambo ko yara pena ko bimisa pena manzaka li master maître Jean Fumu ba salutation ya mwana et albi chaîne na bino bolinga ya biso podcast tozaka wala te pona ba découverte tozaka wala te pona ba émission mais appel chaîne moko social sunga rapé batu ba mama veuve orphelin orpheline les apena malom sala pena na kokoso ya ndenge ya solo ndenge ya solo somo ke nazana mo likamo ezo déranger nga boye tout mamona podcast ner ba bino ya biso eza yanga ya yo ya biso nyonso bakongomani on se retrouve à la prochaine numéro bye eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo what do I give in exchange matoye yoki miswe moni Ninga kolobezati Otemezate moi misale monani Ninga kolobezati Touti musika esa tokomi Ninga kolobezati Ya kolobezati Ninga kolobezati Ya biso yangoyo Oyo eza biso na biso Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso Lelo eza lelo Don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo what do I give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilo